gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna FARDC na police, Banso Lisanga Toteleme. Tolonga Nama Pinga. Bendele Kouyate. Au nom de la diaspora debout dirigée par monsieur le président Anderson Bala, je suis son représentant en République démocratique du Congo, monsieur David Innocent David Ilunga. Nous étions venus à l'esplanade de l'aéroport national d'Endolo juste pour réserver une accueil chaleureuse au Père Saint-Pierre que nous appelons tous Papa, le Père spirituel de l'Église catholique. Diaspora debout, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, Diaspora debout. Je pense que non. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Bande Konangai. Bos abonnez. En fait que non, bos aka information que vous n'avez pas, bande Konabino Diaspora debout. Oyo Tozali Kobenga, la République démocratique du Congo, qui est dirigée par M. Anderson Bala. On est ensemble et les informations vous seront transmises à tout à l'heure. Merci. Ok, merci Nabande Konyo Sobozo Landanga Bissikanyo Sobozwami. C'est votre humble serviteur, le serviteur des autres, celui que vous appelez plusieurs fois les petits au milieu des grands, Ilunga Innocent David. Je suis là devant vous juste pour répondre M. Foyoulou et M. Katumbi. On le savait déjà que Batu Oyo Bazoya non pas pour Nakoya Kopesa le bienvenu na Saint-Pierre Otozo Bengana Komo ya Pape Oyo Azali président Oyo Vatican. Pe Oyo Azali est représentant apostrophical Oya Église catholique.
C'est pour vous dire que non, bino bande de conditions c'est à parti. Tolobaka na bino que non, il faut tosunga mokonzi ya mboka. Tozowele na bino kaka ba poste, tozowele na bino kaka chef de l'état ya mbabiso. Alors botala oyo otiko leka na kati ya stade. Donc ezana ba nyangala kata moko boye bazo ya pona ko tia biso musapina liso et vous êtes là, aucun cadre ya parti à ça ko réagir. Yango nde biso en tant que ba jeune ya Ligue des PES, nous vous disons que non, qui veut la paix prépare la guerre. Le kola bango ba ki pona ko sara na chef de l'état. Tozo pesa bango déjà rendez-vous déjà lobby à partir ya lobby biso toko kitape na terrain na bango ba ki na terrain na biso to ba ki fati aza mwana na nzambe ba bengsi ba congolais nyoso ba casquette nyos confondi ozaloza mutu ya la moka ozaloza mutu ya PPRD oza mutu ya IDPS n'importe quelle couleur politique o koki kozwa ezalaki makambo ya église to ko sepele longo to catholique oyo papa na biso pape amemelaki ezalaki makambo ya église tu ko sepele longo te catholique oyo papa na biso pape amemela ki biso ba jeune pour que to luka moyen ya kozala ko travailler na sens ya humanisme mais monsieur Fayulu na monsieur Katumbi lokola bosala ki dio na bino pour boya osaka na chef de l'état biso tozo répondre bino lobby to kozala na terrain na bino déjà masina pour na kola ki bino que non nous sommes l'IDPS et nous ne sommes pas ba parti mallette oyo ya de gauche à droite pour na koluka ko camoufler ba makambo moko boy. Donc bo se préparer pour to ebisa bino que non lokola bino bo saka na mokonzi ya mboka biso to kanga munoko na biso pour na ko défendre pouvoir auto se sacrifier dira toutes nos vies pour na to koma parti au pouvoir. Aucun parti à la République démocratique Congo oyo kokiko pese biso somo ya makambo ya classe politique congolaise. C'est-à-dire bino pe bo bimisa ba jeune oyo baza capable biso pe to bimisa ba jeune baza capable parce que to bimisa bino que non si vous avez quelque chose venez nous proposer, on est là pour vous répondre. Donc on le bino bosakani boyo ko mobiliser bato na bino na kati ya stade pona ko sakana mokonzi ya mboka to ebisi bino siko que non total na siko na bilongi to bisa na vérité parce que to saki bino na enrôlement yo Katumbi kutu na enrôlement oyaki na mutu na téléphone azo peso identité na kati ya téléphone et lelo mila kisi comment tu peux convaincre le peuple congolais na ba jeune oyo Kabila melisi bino fort alongo na fort al melisi bino filtré alongo bino filtré melisi bino shikata alongo na shikata pesi bino bombe bozina agene po bakisi et aujourd'hui boyo koyemba pe na kati ya stade de martyr bozo beta maboko yo Fayulu d'abord nous avons votre identité mais nous vous disons que non bozana nukima à bientôt tozo kuta na bino Kangela bisoye, ya kwani yote lomona biso. Kangela bisoye, yote yamoka. Kangela bisoye, esembo. Kangela bisoye, esembo. Kangela bisoye, esembo. Kangela biwana, esembo. Papa lobaki, esembo. Le peuple d'abord, esembo. Kela si ofrele, esembo. Kela si ofrele, kaboye salate, amoti pale kala. Souffrance